Chilombo toki bisele la salle aventure ele Chilombo okisa kongo soni bonne année nan pour ba masso bazanga ki kozwa bonne année aux amis bla 2023 l'autre le 20 vendredi 2023 donc Chilombo to plus 24 heures okomolo msave Chakudia ndo rappeur na yo aga obela attention Chilombo Chakudia otimbiso mbala boni père mwa mkola to timbiso na gauche na droite na katikati mo timbaga ati Félix Chilombo to kipe nya alobisio biselele mama ndeni to ki bakangi yo amba ide peso yo bo finga batu nyonso bazoba bino batamaele siko bozwi pouvoir toloba na biso te toloba nini bana mai bona na bino bo bazangaki oya miblo sise makude patriote tomo lobaka mpona mboka parce que mboka wana niveau salite wana banzela baautorité ete wana nyonso memawa trop kude ye 2023 yaya nakoti otela mutu pointe na vie to kumbela vie biso vie mukila biso tu babone na bino tu Chilombo omondo revese Congo na ebandeli ane to bandisu ko pola to pola kaka tisi ko na seno to pola na loba bokomo comprendre nga Chilombo sola tozo comprendre makambo te bisele le mutu na oti batunoka tu ozo kanga ozo tia na baboloko bachake toki bisele la beti nyamakam Chilombo bonne année na yo nanu kotia su mutu na élection te ozo bambana ba vertige oko munene buro ve Chakudia timbisa yete oko bomela so papa Chakudia pa to na posa na yo na London ve Chakudia bonne année tika Chilombo kolandete kolandete awa bomso pa mon attention Chilombo tolobaki okoka Congo te eleki makasi mboka ana tika batu musuba cha mutu na élection ke o s'occuper na mamba santé mo ba régime mo ba physique mo ma mususu bonne année